Merci na balandi na biso surtout à Télé 24 de tobisa bino première émission na biso na kati ya Danemark na Villa Grena. Yaki nde toloba na bino ke Télé 24 to sala tour mois tour ya Europe na grâce ya Télé 24 et puis Papa Roussel Kaindo, sans oublier Gervais Kaindo na bilili kuna. Lelo nazana mama booster mutazo filmer biso lelo na kati ya Grena. Tolobaki to meka kozwa moi ba opinion ba tuto ba makamuni nezo le kanakati ya biso ba congolais libanda na yango lelo na na mai nazwa papa na zaki surpris na kuti papa na mai. Je pense que je vais au balancer sur na bilili wana po ba ndenge na mona ki na mai afanda ki wana azo raisonner ti nde to yoko kutaina awa na opesa na presentina na bato balanda. Bonsoir papa Alain Kindeki. Télé 24 live nde moto esimbi masolo tout quoi. Na ye to kuti surprise au benga ngai to sur la pop biso to na vina mboka na bino to visiter. Mais toujours invitation na kuti en plein mai. Je pense que je vais au Chabililo na zole kawana na plein mai. Mai synonyme nini na méditation na kata mai na journal le point. Ouais. Pembe na mai parce que mai est naturel. Il est naturel. Moutou tout soit dans un problème, soit ngazong ça moutou tranquille. Il faut qu'il y ait une place au fraîcheur et aller. On a une place où on a maï, na vanda qui on a boulé au yoto sola na yo. Merci de kotaka mbalamo bat baolanda biso ozanani na kata mboko yo to kota na masolo yo obengi so après on se présenter pendant ozanani na kata ville oyo. Ouais, ngai comme on a dit danganga mbumelengi. Mais n'est ni trop na kombo mbumelengi. Na vanda na Danemark, précisément na ville ya Greno. Greno, ça fait 3 ans et demi. Moi si na bana toza. Merci na moi si na bana bozalia wa selo ba renseignement tozui, to moni ope na tenue de combat. Bato ba osala masolo komba na kata mboko yo eza bino. Owuti na Congo oye obandi makambo ya komba. Pourquoi ozo continuer combat? Pourquoi nde tozo babatu bino mo ba mona bino ozaka mutakaliser ngapi na bilelo na yesana batukelo na za en plein tenue pendant ba danois. Donc merci na cadeau. Donc akena magaza zolenga tenue na ba danois ba otopeta masolo mboka. Idée ya combat na no bandaki on ano. Pourquoi et puis ozo sala combat sous na kata mboka Danemark pour nani? Ouais, idée ya combat nga na bandaki yango par rapport ya ba réalité ya vie. Nde tout monde qui makambo ezo marché na mboka boye na ba conseil ya batu na ba makambo eze belé mais na préféra ki na koma combattant pour na likambo mboka na biso et kende sou bien te il faut na batu to défendre makambo mboka nde yango epusanga vraiment na koma combattant pe ba réalité de belé oyo na opanza poké okoma combattant de ka bozolo ba pona ba musicien ou bien okoma combattant parce que les autres comme ko classifier bino ba combattant ba musicien na combattant politique yo siko combat na yo eza penda précisément ngai ki combattant na ngai pona ba musicien ezana no eloko mo musicien be donc eza ko tout distraction excusez nga na terme wana na loba non ça droit na pona mambo ba musicien eza eloko mon côté surtout bunda ki lit na biso ya lipona mboka mambo ya combattant eza distraction to bunda parce que ba réalité o mboka na biso eza lelo eza 10 ans 15 ans passé oyo eza quitté ba musicien ba na pona ba obina na bango mutu ashi talibiso ba combattant. Est-ce que vos relations na bino siko ya parce que tozaka na kata Schengen non relation na bino na kata comme ya yo précisément ya combat na yo na baninga na o baza libanda neti na ba Belgique ba France relation na bino ezandi na combat bo associer ka combat na bino na bango bien bino bozaka combat na Danemark bozo bundela pe mboka na bino na kata Danemark. Non, normalement combat torozaka na kata Danemark te na kata France te Allemagne te Luxembourg te Norvège te combat po ikende bien il faut tozabiso tout eni poto bunda likambo moko boye eza ya mboka likambo mboka yeda te ke parti pris onga mukongo muluba muswahili mutetela te tozala ensemble to bete loko moko sko ya bien pona combat na biso ekende bien mais so eza ke onga na pona da boye nga nazana vana na Bruxelles nga na vana na Hollande nga na vanda na Danemark boye na boye na kombeke il faut tous en même esprit biso tout pour likambo to bandi yango banda kala 10 ans 15 ans yango mais eloko ezo simba te po mutu na mutu azo ya na mentalité na ye aya na mentalité na ye
ezosimba kaka te esenga il faut tovanda tolave bacerveau tobandele su à zéro po tolonga likambo. Mais bosali déjà plus de 10 ans bobanda su à zéro parce que 10 ans bosali combat bo excusez-moi le mot parce que combat le plus long ya monde déjà combat na biso ba combat ya Congo. Mais ce que vous bosenga su bobandela zéro pour comme ekene combien d'années parce que objectif da bino nde bino sinoga na bino Kabila dégage tout à l'heure to solana tant bino bo bandela zéro donc Kabila vanane susuna no pe bobandela ko banda su ko attaquer be comment. Bon likambo wana ndengo lobi papa journaliste vraiment na sipel makasi na question non omoni Kabila dégage ya nango slogan moko batutu ba oloba ce Kabila lelo a dégagé akei lobby na tongo nani mutu azate donc il faut to vanda to yeba likambo ya mboka na biso esenga peuple congolais nde mutu aza na solution oyo po l'autre longola Kabila longo Kabila aza na 2 jours 3 jours te po to longola ye mais lobby nango to kotia nani to yebi mutu to kotia te to yebi te échec te mais il faut to yeba mutu oyo lobby a reporter biso eloko ya bien mutu aza te parce que double langage eza na ba combattant tout double langage wana za mutu ya Katumbi wana za mutu ya Félix wana za mutu ya Boye wana za mutu boye mais na bango tu wana biso moko tant que ba combattant na do biso ba congolais nani to tala musika ke lobby abongisa makambo na biso ekende bien mais loko wana nde yango tozo zanga yango mais bato bazo ko accuser bino kana kokota mamba bazo accuser bino combat et comme nango ya récupération donc comme na besoin ko te wumela nango et ça ta 20 ans parce que beaucoup ko profiter nango donc vous préférez na combat wana bo sala ba biye belé dernièrement tout le monde qui passer na so chatumba le kakiawa alobi bino bokoma ozana basi ya bato na babala yango bozo préférer combat ce combat sili succès na bino sili donc bokomi moi ba no ba star côté ya combat wana mais ça nango éternel. OK ngai nazali na respect belé parce que mutu wana utotanga kombo na ye chatumba ala na France tanga bima bandaka komba na ye eyebana ke mosaleli na nkolo nazali na respect mais na ye komona chatumba ana problème ya mutu chatumba aza na problème ya mutu makasi eza faut na pesi e cancer aza ndeko nalingaka ye aza mutu mayele so na vandi na talaka biloko na ya salaka c'est bon mais chatumba aza na problème ya mutu soki aza na biloko ya malamu oyo tozalaka boye parce que aza mutu ya double langage lelo alobi boye lobi alobi boye lelo alobi boye lobi alobi mais sikoyo eloko nini oyo ye alingi asala suka nango eyebanaka te relation neti o attaquer de non yo mona ba combattant awa parce que mboko eza monene ba ville ezebele relation on a ba combattant bozana ndé bon relation na ba combattant awa nga vraiment na loba franchement je mange pas les mots tout bazo landa ouais na on marché ba moté combattant awa na Danemark na baza na bango mais ils ba combattant oyo vraiment bako bundela mboka te na kota eza na mutu moko asalaka makambo na ye awa abundaka na ye mais esenga il faut mo makambo mususu ya kati ezala avanda osa komba yo moko te na mboka bo se komba yo moko batu faut baza na bon eso na lobi bongo ezani na mboka oyo na Danemark eza tozali mais komba oyo batu ba osala awa eza mutu oka kunda ba che drapeau MLC o ba che kuna Moïse Katumbi o ba che kuna Apariko mais biso tout bit na biso eza nini to o ba luba o ba ngala o boy na boy o mona ke eza embrouillement mon boy esenga te ke ezala bongo mais biso toza na souci ke tozala ini nga souci na nga na lela mikolo nyonso ke toza ensemble toza na même langage nde toko ba vidéo ya waya mbobo kechu na Belgique azoko accuser bino bozoko soutenir Honoré Ngwanda. J'ai évité ceux qui toujours positionnent les honorés parce que bisonneso. Ma question monsieur c'est ils ont soutenu pas aux autres ça va tendance à drapeau parce que beaucoup tu as ça qu'ils ont déjà ils ont côté elle et Ngwanda. Bon je sais pas Bokechu Wayambo
a moto nalingaki mingi nalingaki mpona mbonda nalingaki mpona mbonda nalingaki teke mpona makambo ya banini boye te bokecu ngam na oloba na yo kanisa na kabamba place totia mandalala obetaka bacancer na mikolo tu ngai mutu tozana na dosalaka yo ye mpo koti eloko mpe na ndenge oza bokecu lelo mais pasi na ngai eza nini bokecu aza koatake soki bapesi ye mbongo afinga mutu afingi mutu mais bino mpe ofinga c'est ça yango ye pas ofinga ngwanda parce yebi ke ngwanda pa boma mboka bino bozo soutenir bon kofinga mutu neti ngwanda ngai naza ngwandiste te naza ngwandiste te ngai aza congolais ndenge toza biso tu mais problème eza ya kofinga mu ngai eloko na sipota ngwanda ezali mpona apesaka biso eloko moko ngwanda aza na problème ya alia lobi te alia lelo te asali déjà vie na ye c'est bon mais amoni quand même asalaki mpe mabe asenga biso pardon to comprendre ye donc tolanda idéologie wana eza mpona intérêt na biso tout mais eza mpona intérêt ya ngwanda te ngwanda na classé libanda mais aza na makambo ezofungola biso parce que ayebi eloko nini bango bapoliticien wana bazaka nango mpona Congo faut afungola biso tout toyoka oyo eza mpo biso mpe lobi tosala oyo bana na biso mpe bacontinue bayeba mboka nde naina tuna na question est le si on va diriger biso dans ex Mobutu wana nyonso tu oza na confiance moka lelo bako banda susko diriger na confiance ya mutu te neti mutu kwa André Atundu aza mutu mayele te basto bazotala biso ko ouais André Atundu aza mutu mayele na yebi banda bo mwana na ngai a mutu mayele mais pona mbongo ateki crédibilité zate donc naza na ngai pona nga ba politicien Congo zéro mutu aza na bazate mais ozong singa ka na question no yo mo ba ki to panda to sola lelo so bopandi bo solola pona ba na oza idée na yo siko biso po bato ba peuple congolais azolanda yo ke lelo yo Kabila dégage bien lelo bozi pouvoir nde bino ba combattant bozo wana soki balobi yo sala choix parce que lelo déjà so boy bato ba sala kala so balobi yo sala choix na yo zani nga sa choix na nga nota mutu ana na vision neti nani mutu ana vision eza d'abord mutu to na koloba na ya mutu na tia mutu nga na bi aza na vision te nga biso moko ba peuple congolais be to na vision totai to bi mutu yo état d'âme na ye eza boye oyo aza boye nde tokolwa toponi mutu moko oyo akovanda a diriger biso parce que tout le monde bato ebele baza na bango ba politicien oyo baza na bango ya nzala bayebi eloko nini baosala te to biso to na besoin to luka moto na biso moko ba peuple oyo ase to luki mona biso to tie wana nde to ebiki ya osonga biso lobi makambo etambo kitoko. Merci nazo signaler tous en plein Danemark awa na bato ba Holanda biso aza moko ya ba combattant ba simbi masolo awa na kati ya Danemark lelo baza na souci mboka na biso e bonga mamuke mais na bosa na pete ko saluer bato lokola Emetumba oyo baza na souci ya ko aider bato baza ko luka basala moins image ya malamu na kati ya mboka. Le représentant légal en tout cas merci na sengoso merci et loko na wana au salaire biso et komaki et puis na bosanité de Branco Sarkozy Mokonzi merci encore na makamo ni sozo salake télé 24p et Kendel Bosso bat bazo akizo balobi ozalaka ex phase kala bomi ebele bozo papi ya potote yango yo ezo sala siko bolinga ke bozonga po bosala ka vi na bino wana ya ambiance wana bokelo sala ngosu na Congo o répondre ni na bato bazolo bon bato bakolo babongo eza ngo normal na mutu na vie na ye apesaka eza normal mais les réalités nga na koloba eza makambo na 10 ans passés na mokolo lelo je n'ai jamais vu ça Congo et mboka na biso Congo eza mboka na biso et aloko na pese exemple hein mais ces journalistes tikelanga na mota na loba moke pesa pe exemple ba yibu baza ko bomba batu kala mais pesa pe na yibu na yebi likambo na ezonga kaka yibu mais to na ko expliquer pe yibu ngo
omoni papa na bino ko bota bino atike bino lupango bana bovandi mwana na mwana azupi makamu na ye mais lupango famille eza bato mosusu babela bamitu awa bato ebele bana poto awa bateka balupango ya famille batuzi lupango ya famille bateki bapesi mbongo kende mbongo pete mbongo makila esimbaka te ntango oya na poto omoni akomomela balefa telemi mawa trop bokechu nga na oloba moi bokechu nayebi bokechu bien bokechu nayebi bien adam auti mbandaka aye aovanda na zone kina bosani bakabamba si c'est quoi abandi komba pe mais eloko bokechu aza ko discerner taloba nini oyo boy nini eza boy te nga bato bakisa nga pe babaka o yo ngwandiste na oza ngwandiste pourquoi na oza ngwandiste te na vision na nga ya mulai mais soki lelo oyo makambo eza boy monsieur le journaliste na osenga yo bake esenga biso unité mokoto mukolo ba congolais ba ovanda ensemble ba sololi ba mekoyebisa mutu na mutu vérité na ye répondre nga bozonga boboma lisusu nde boboma tozonga nde na mono za première partie qui est na bokechu mboka et comme ya pays République démocratique du Congo pour kozonga na pouvoir esenga faut peuple so biso tozonga ngana zaki mobutiste natika pe ko changer te na toujours mobutiste pona tai mobutu na tala ki ya okende na idéologie ya tout ba congolais tous ala ensemble akufa na ya kenda wandiste te même mobutiste mais ce qui est là que tozonga pona bote wana kote wana na kolba ke batu ba raisonner bongo te ndenge nineza. Merci monsieur Dida na moni to komo ken déjà na cité mamke merci ko pesa so analyse na mino ya combat idée nini bozana ngo parce que yo moko personnellement et le ni projet na yo ya nini ezali et puis message nini opesa na ba combattant monde ate ba holandela yo et puis message nini opesa bana Congo surtout ba holando en direct en télé 24. OK. Ngai combat est difficile moment. Combat est difficile parce que batu bada éparpillé. Batu bada vraiment à côté. Ils a passé pendant longa likambo to na ngosiko. Pendant longa likambo oyeza nini. Na ebité. Soki nani. Il faut ba combattant tout ba ya ba vendre ensemble, ba sololi pendant combat auto na ngolelo chef azate mutu boy azate wako respecter mutu azate mais siko esenga faut mutu moko azala mwa likolo to ando ba président na biso yeyo secrétaire na biso yeyo so na dans likambo na kendoloba combat na Belgique kuno okuta wayambo OK na France okuta mutu moko kuna c'est les îles soki nani bo c'est les îles oye awa boye na Danemark okuta mutu moko abeta ba masasi na tango to tanga kombo na ite mais bazana ba on ba bula bien mais esenga unité to vandi ensemble to sololi to eba nini to kosala au moins ceux to ensemble to kende na biso liboso message vite fait na Bourida Congo lelo ezaki oyinda pe na kata Congo affaire ndika banini message ni ezali opesa pe est-ce que ozo croire na combat oyo Bourida Congo azo sala biso azo buka ba prison aza ko sa ba combat na ebo lingo soutenir yete moi message eza pona ko boucler émission biso. Monsieur le journaliste na bombelo te eza cinéma moye salema na labo Alain Barakou. OK. Lié na répondre pour na tout total elo moi beti 2 jours maintenant que non na likambo bundu dia Congo peuple congolais longola mutuna eza film mo ba osala yango pour na distraire ba peuple ba distraire bango ke salema bo salema to vandi lelo eleki yelo be le 8 to vanda to la muka elo mo pe dans te silence des morts bada ko tinda bango basala biloko wana po ba endormir bato bandormir bato loko moye salema eza te ya grave eza nango te parce que un pesanga ta moi minute moke na expliquer le Congo na Congo ba politicien tout bazwa temps ya ko expliquer peuple congolais te ba peuple congolais yebi droit na été il est qui
ayebi droit na été soki aza nani soki akoko sala nini ayebi te. Or que peuple on a mutada souverain sora lobi likambo ekosalema to mona na bandeko na biso ba Burkinabe ba pays belé so yi peuple a décidé yango muté salema peuple congolais ngai na sepela kutu ndenge batu musu balobaka peuple ngo aventurier loko bokechu toujours ya lobaka oh peuple ndenge nini oh peuple ndenge nini mais bazana mutu a concert a tiaka bango ensemble teke tala likambozo sala uzana droit ya hôpital ya ofele uzana droit bana no bakende classe uzana droit usala boy bazate yango mona peuple nde mutu azobunda politicien moko te akofungola mbanga na ya lobake o ya zobunda pona Congo peuple ye mo azobunda na yango mona aso babimi babeti bango masasi bazongi na ndako so babeti bango masasi bazongi na ndako po nini baza formé te baza formé te bavandaka basali o mutema na bango elingi mais mutu o akofa sa peuple ke non soki yo lobi boye bakoyoka yo mutu aza te yango ozomona baventure eza trop na mboka. Merci mon message na Bouddha Congo na puis Alain Barakuda nga alanda yi babiloko na ye mibale asaki yango na mutu moko ya Belgique boye Alain bien na PCP mbote place nalandi type on a un double langage. Est-ce que banda masolo abeta ki wana ti na mama sifa na boye aye ko dévoiler yango lelo soko lingi mboka no moni likambo mabe il faut bimisa ngo na débit tango likambo mabe ali mboka eza mboka wana eza tobenga mama Congo na kopesa Alain Barakuda conseil moko na yebise bo azwa makambo azobeta ba film wana belé o nazalaki bakendaki mwana ba pesa kinga visa eza importante pona biso et pas soki azaki na mutema ya koyede Congo de le début déjà ba chelo 200 so ba pesa ki 1 million d'euros boye na bo a rejoindre mbongo na lelo a changé langage na parce que dès le début a dévoilé quitté mais lelo comme le bango après combien des années et le resa nga passe yango alors même makambo bien mais pesa nga parce que muto il fallait le bango banda kala mais ya yo bimisango na suka batu déjà bazo kanga betoko lobi babitende nene bazo kende et en plus na lelo batala ba congolais bolandanga bien bazui batie visa Afrique du Sud visa Afrique du bakomi Congo na Afrique du Sud free batiango eza uniquement bato bana ba passeport diplomatique na ba passeport de service donc bato wana tout ba préparer pour ekoyinda mukolo moko bango baza gidiba donc tant ba obenda na pepo mbala moko pour mboka musu ba okende eza te ba yaka yango Jacob Juma a solo déjà ba arranger là et kokami donc bon ya plan biso to na se amai yango ndate o baba nga ba se amai ngape na vai na maya maintenant se amai na kulo amai na ko kita na ngape ba tike loko wana parce que ko yinda bakata ko do ta ko ikabio ba ko ndeni yango ba sali mo eloko wana mais bah c'est passeport ordinaire au Afrique du Sud sans bâtir passeport de service, passeport diplomatique. Tant au matana peuple bien organisé. Yango merci pour les bien organisé. To bo ti kolanda ona combattant muneno asinto na sona kati ya Danemark na Villa Grena. Apesi makanisi na ye biso boyebi télé 24 ko finga ezalaka permis de soko za na droit de réponse toza déjà na kati ya terrain awa obenga biso toyebandeni toko solola mpona droit de réponse na yo na sepeli mpe lisusu vraiment télé 24 live Toronto balongwe Toronto bakomaki awa avant-hier tozali na bango na Copenhague toza siko na réunion toza ensemble baye babomona situation de l'État. Je vous fais 9 pays Europe. Lobby, jeudi, tu bandit déjà ok. Mais on a remercié vraiment. Et la première fois, Oyo, Télé 24 live et Kitty Namabele Oyo.
eza première chaîne eza eloko moko mosusu eza awa à part motu na biso ya belgique mais napesi bino vraiment merci makasi napesi merci na maman Julie napesi surtout yo moko Alain Kindeki tombata yo mpe namoni oza na tena yo nalatika parce que eza merci beaucoup wana ezalaki Adida combattant na kati lelo naza mpe na besoin ya kosala noni te mais na promettre susu na kosenga na yo soki oza possible na baperiode tozotambola tovanda combattant pays wana na combattant tino kosolola na baite ekwesiza bakanisimo ya malamu so tokosangisa voilà force na bino mpona kosala komba na bino biso Télé 24 toza au milieu du village tokoyamba bato nyonso tu na mama busta ezali na kabeya na bosana te na mama na biso parce na osinale mpe na bato balanda biso ke représentation ya Télé 24 na kati ya ville ya Greno ya ebongo mama Mimi Vie Nouvelle donc bobando zwa ba exclusivité na biso donc à chaque fois image awa ebando ba opérateur économique ba tour nyonso balingi ba publicité na bango oza kolela Télé 24 musika moye tozwa bino eza te boye ba partir lelo tokotika ba coordonnées ya mama Mimi ezoleka wana na se déjà donc ba numéro contact donc waza besoin émission et kobanda koleka et les émissions te banoleka sur Télé 24 donc wana eza partenariat déjà ya mona toto osala na kati ya toto osina na kati ya Danemark. Mais nalingaki okatana nte monsieur le journaliste mboka moni mboka toza na Scandinavie awa malile belé mais yo mo moni ndenge to évoluer ka ba image ba omona ba image déjà donc ba image o nous surtout sala ba omona mboka kitoko to yaki pona ngote to poto za masolo masolo awa je pense que tout ça déjà ba Michel Belé ba ya isilité frappé ce qu'on fort non frappé deuxième émission surtout zongi tant yo kende boye tant zonga na frappé siko ya terrain non frappé à terrain awa makasi. Merci beaucoup Mama Boussé donc micro to zongi si et pas na kuna na régie.